nazana ba tache, nazana ba bouton, nazana graisse, nazana sébum, nazana mafuta nelongi, atana se maquiller ndenge nini esilaka te, ba bouton esalanga pum ya minene esilaka te, na sala nini. Alors le na yobete lisolo parce que c'est très important, ok? Le autre yobeta lisolo ya Neutrogena. Neutrogena, pourquoi pas tout solo, parce que c'est très important, ok? Alors, bienvenue dans Coloris Club 84, merci de partout, et Sika Bozo Yambabiso, Baïbazana Kinshasa Mbote Nabino, en tout cas, ils auront toujours un sengo Nabiso, et pour partager Nabino. Alors, on a betaki li solo, que non, on a un bouton et un dengue na dengue, on a la soin, on a la graisse ici la kate. Alors, la première des choses de Nalobaka, toujours qu'on se démaquiller, qu'on nettoyer. Oui, on peut que ça va soin non par-ci par-là, mais yomoko il faut oser déjà na ba produit de base. Donc, nettoyant, démaquillant, ça c'est très important. Pour les éléments mourir toujours important, ok? Voilà. Alors, le rébété solo, il y a Neutrogena, Ndrina Lubaki, il y a démaquillant, il y a eau micellaire, oyo, il y a Neutrogena. Eau micellaire, ils ont bien parce qu'ils ont une triple action, ok? Ils ont acide hyaluronique, ça c'est déjà bon. Alors, action na ya liboso ezani. Action na ya liboso eza ko booster hydratation. Yom tozaka peau sensible, yom tozaka na ba rougeur, yom tozaka na mukusa, yom tozana bouton, yom tozana peau ekauka. Eau micellaire o eza po na ya Neutrogena. Neutrogena nazo préciser. Alors, deuxième élément nango, bien nango ezani. Et démaquillaka, ba maquillage nyonso sans couteau frotté, il suffit d'un coton disque non au bandi kolongola, ok? Et longola ka ba impureté. Donc impureté on a ngolo ba salité nyonso ezali o ekroti na ba dusu o bomoni za na elongi et sali ba point noir et longola kango et aka ko kausa sebum. Bien nango sous ces apona et hydraté pour yom tozaka na tampon yom tozaka longi beba yom tozaka na rougeur na ngonga nyos. Voilà eloko osalela. Bien au micellaire oko démaquiller elongi. Soki pe olingi bongote oko ozala na démaquiller eloko mususu mais o appliquer en deuxième position. Soko sokoli le sisma comme nyos lobi osel honnête au micellaire ezaka que o pangusi kaka elongi okoti on a besoin de nettoyer. Et là, on a ça, ils ont crème na yo hydratante au salila na poko. OK? Comme pour conseil la gamme, ils ont la gamme mais les longs la libino kaka oh yo mi balé parce que c'est très important. Ils ont démaquillant. Ils ont démaquillé na ndengo à la minute aux salila au sepeli. Alors, deuxième élément, ils ont nettoyant yango. Oya lelo na yango eza ya citron. Na lobi bien ya citron, c'est très important. Midel les a ebele menga na elimino ka de midel parce que ils a bien pour na muto azana peau grasse, pour na muto azana peau sensible, pour na muto ana ba sebum ici la kate en tout cas eloko osali la yango. Il suffit qu'on déposer na peau na yo, oko sepela. Question au bout na ya bonne qualité. Alors, Oeza gel exfoliant hein, pour exfolier la peau. Donc, ozo exfolier vraiment, ozo longola ba impureté nyonso, ba madusu nyonso, ba salité nyonso. Oh, nyonso ya mabe kote na kati. C'est grâce à ça. En tout cas, oza esu na ba brillance te longue. Voilà. Eza extrait ya nini ya citron vert. Bomoni citron ezaka vert wana. OK? Ba longoli yango nde basali yango bien nango et ko longolo ba sebum et ko fongolo ba port en tout cas ezokata hein. Oh sorry. En tout cas et ko sala yo bien.
okosepela parce que yo moko omona ke ba mafuta ne banda ko tele mosu na elongi bando zalate po musala na onde yango po esala bien il faut oza na ngo boy. En tout cas, ça va t'aider. Et c'est mieux d'utiliser le soir. Parce que le soir, on a temps, il y a quoi exfolier pour nous. Au conseil, on est une toise en rougeur. Au conseil, on 3 à 5 minutes, les longues, 2 minutes, ça dépend. Même, ce qu'on m'a dit aux ans, on a sauté aux ans, on peut grâce. Au côté, quand on peut attendre pendant 10 minutes, les longues. Question est folio vraiment pour et longolo ba point noir wana et longolo graisse et longolo ma futa nyonso été ma kona longi et si lisayo bouton que soit type bouton oyozana. En tout cas faut ezalaka boy faut associer ngo boy ko bate que ozwa ki soki ni ozwa non faut associer ngo boy pour mona musala nango mon efficacité nango faut associer ngo ka boy. Autour nanga ozoapi soko za na Kinshasa oye na boutique eza na avenue Croix-Rouge numéro 150 direction Wangata soko zui taxi nyonso ekozwa commune okouta yo kitaka na rond-point Willery obibala kisayo avenue Croix-Rouge numéro 150 omona immeuble zawana to na dernier local. Voilà okoya okozwa produit na yo. Voilà. Donc, na saleli na te oyo associé ngo kakaboué. Par contre, bato bazaka peau sèche. Ozaka peau sèche. Je te propose la lotion. C'est très important, il y a lotion ou il y a Neutrogena parce que avec ça, on a la facilité à hydrater pour y a réparer pour nayope. En tout cas, yomoko okozala à l'aise avec cette lotion. Surtout na nzoto, po sèche zalaka na elongité na nzoto. Na ya elongi nango pezali mais on a proposé plus pour na nzoto. En tout cas, oko sentir que po na yo eza en forme, oko sentir que po na yo eza pepele, po na yo ekozala bien nourri, hydraté et bien nourri. O ozana banduta, o ozana poso soki ya ndenge nini elongo salela Neutrogena o na bino ya lotion. En tout cas oko sepela nango yo moko oko sepela parce que ça hydrate bien la peau les matins comme le soir oko salela bato siko balingaka batela oko associer peut-être on a huile moins éclaircissante ou bien concentrée, ça dépend. Mais en tout cas c'est très efficace pour na yo. N'oublie pas, ok? Voilà, en tout cas, il y a un des nango lelo pour embêter no solo. Oh yo mi balé on est non pour embêter solo. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker.